Pasteur est conforté, balandi. Mais l'église catholique, il y a Mosengo, ou bien il y a côté Sigo. Il y a un problème dans le Vatican. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a Yamboli Masumu, Obama qui ndekono na Zamba. Okoye bisa sango yebisi policier na tangwana. Baye bakangio tuna Zamba. Na sala kibo. Ovanda kawapi. Opesi adresse. Kombo na yo nani. Ovanda ka kote nini. Sango takozo tout le azo koma. Une semaine après sango bengi police. Bake bakangio. Boye banike bolingo za te po utotanga bakomba bato basala pasteur Coutinho mabe. Est-ce que politique mte kabola ba pasteur to ba pasteur ba mo ba mi kabola na. Bon, il a deux grands amis. Lui-même m'a dit na solo na bango évêque général évêque Kankenza ainsi que papa Soni Kafuta. Mais bateka ki papa wana ezali kambo basala ki mabe mais je les aime. Déjà le bel bango. Te. Mukuna sala ki te. Foto le bamala. Tenga na tenga na bakomba batu te yondo tanga bakomba batu bishop Elise yomo zo tanga bakomba batu terrain no zo kota pele msusu okoka te interprète c'est nani Mutombo Kalombo. Mutoko pa Kalombo et pas Soni azamwana ba respect belé tango zo ba za préparation te ndingo zo nga kino bongisa mais to za wana te tika to toutes nos questions l'église face à la politique et constat et la question te tolandi papa Kankenza na habite soko landi interview na ucho sala bayambiye alobi ke muta pesi église de réveil mikanda avec l'argent pour ressemble Coutinho acheter Coutinho boya alobi il n'y a pas la communion entre les ténèbres et la lumière ndengo ti olobi wana ke batinda mbongo mais tolandi pasteur Kankenza na émission basali alobi tete batu bakanisi la ba mabe président Joseph Kabila tikala ko kabate banilotique bazotika mboka na biso ba inyenzi bazotika mboka na biso insulte s'il vous plaît bishop insulte te inyenzi en français ce sont des cafards bango ba utu ba benga bango ba cafards inyenzi ezaki na Kinyarwanda olobango na yo kakamuke amakuru. Maman Toko Taka Lingala, présidence partout à couper son enveloppe. Ah bon? Ministre Nyoso Soka Yambio a coupé sa yo enveloppe. Azamwana motote boako sangai abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebatelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Tibidon, tibidon, tabibon, tabidon, C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Je m'en vais dire bonjour et shalom, chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux du Christ, aussi tous ceux-là qui aiment le Nazaréen TV.com. C'est un site qui nous édifie, qui édifie tous les chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Meilleur V déjà, parce que nous sommes déjà Nano Babeng à 2020. En Afrique d'ici, Babeng à 2020. Il faut que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes tellement nombreux dans vos maisons, en ce moment pour la télévision, avec beaucoup d'attention. C'est vraiment une grâce. La présence de l'Éternel à Boca Mandela, à Djobo, j'ai quitté Kimberley pour rencontrer ces grands hommes de Dieu. Il s'appelle Bishop Élysée. Bishop Élysée, mon invité spécial du jour, autour de ces grands thèmes, l'Église face à la politique de la République démocratique du Congo, notre pays. Mais avant toute chose, je vais donner rapidement la régie aussi du compagnement qui va nous
bénir parce que nous nous réjouissons dans le Seigneur, c'est ce qui nous recommande la parole de Dieu. Réjouissons-nous dans le Seigneur comme ces cantiques. Et bon Dieu, on le meilleur, puis on va y aller dans la mission, on va y aller dans la mission. À vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Bishop Élisée, tikana tuno pona nini soki bato église de réveil ba pasteur ba lobby et yokanaka makasi te soit ça la polémique pe eningisa nango ba politicien te mais pourquoi soki bato église catholique ba lobby ba sango ba lobby ba ya politique ba zwakango en considération likambwana uta wapi lelo toyeba non likambwana euti na Vatican. Vatican, c'est un État dans un État. Italie na Vatican. Lelo soki bango bamindele bakota en Afrique. Et ça à cause église catholique na église protestante. Balingi ba ko coloniser ba noir batinda na église protestante na église catholique. Baye bakosi bise bakosi colonisation côté. Et ça comme une institution église catholique. Okay. C'est comme une institution internationale. Pape Bazoyo Kelaye, Koleka, l'église de réveil, parce que n'a quelle église protestante. Le leader de l'église protestante, à Télémaginatan à Joseph, à Lobby, Balanda qui est à Kenya, États-Unis. Le nom m'échappe. Leader église protestante, à Télémagi parle. Ecofort. Pasteur Ecofort, Télémagi Balandi. Mais l'église catholique, il y a la Mosengo, ou bien il y a Koti Sigo. Il y a problème dans le Vatican. Une institution internationale. Bamindele basala système wana pour reconnaître les catholiques parce que c'est grâce à l'église catholique ba pays mingi Afrique les a colonisé.
église catholique eyaki awa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit bazokosa bato yo yamboli masumu obomaki ndeko no na zamba okoyebisa sango ayebisi policier na tango wana baye bakangi yo bapapa na biso bakoto baprison bakufa ndenge wana ozwi mwasi ya bato na zamba ntango baki basala bilanga bapapa na biso bakoko na biso oye na église catholique yaka koyambola sango asali yo boye oyamboli na bomaki mutu na zamba nasalaki boye ovandaka wapi opesi adresse kombo na yo nani ovandaka kote nini sango ntango azotula azokoma une semaine après sango abengi police bake bakangi yo donc catholique azosala na bamindele. C'est que tout le monde que politique et travailler na ba pasteur parce que quand il a bien pasteur bokabwa ezali l'église face à la politique. Est-ce que tout le monde que ezali politique et longi ko kabola bino ba pasteur to bino ba pasteur parce que boyoka ni zalate malgré bobimana kana bozo pesa na bambote mais boyebani ke bolingo zalate po utotanga ba komba bato basala pasteur kutino mabe. Est-ce que politique mte kabola ba pasteur to ba pasteur ba mo ba mi kabola na politique et kaboli biso basali na nzambe te moni il y a une maladie na communauté congolaise. OK. Congolais linga moninga na ye andimaka moninga na ete mama zoteka na yongaza mwana yolo oteka na yolo si na veni ki mwenza nini osala ozoteka na pokwa nini koma nango nini osala mikate na pokwa mais le to moni na kina vanga na je suis ici depuis 2010 année aux 10e année un chinois aibo sala mikate te azinga bamsuba ngolia matembele te mais bakon sala mikate na matembele batiki yo bakesomba ya nani ya chinois donc congolais ndimaka étranger andimaka moninga nete tant archevêque continue le biso le Congo baninga ne bamonaki mabe il fallait bisonde to lo bana ko na détail te pour il a deux grands amis lui-même m'a dit na solo na bango évêque général évêque Kankenza ainsi que papa Soni Kafuta. Ce sont les deux grands amis à papa Koutino que je les respecte et je les aime beaucoup. Mais bateka ki papa wana ezali kambo basala ki mabe mais je les aime. Mais déjà le bel ban. Oui, mais je les aime et les respecte. Nako ke na ba détail te pesa péché. Ah bombi le bolumbu la ban ndenge na ko sala ngote. Na Bible ko la sa bolumba papa noté. Nete yebane ke bango ne bateka ki papa. Je me limite là, je peux pas entrer dans les détails. Ce sont des pères. Archevêque Koutino, Soni Kafuta, Albert Kankenza, papa réveille bangwana misato. Mutombote, mukuna salaki te. Foto le bamala. Tenga na tenga ba komba batu te yondo tanga ba komba batu bishop Elise yomo zo tanga ba komba batu terrain no zo kota pele msusu okoka te na koka parce que tant archevêque Koutino zo te ya po biso to yebi ke muto papa idi na bala tikela ki penda kaloba tikeli makambu ya bonzambe penza ezaya ba pasteur mutombo na ba poto mutombo lelo ba plein muto azali lelo kanzambe abundisaka ete ti lelo miango wana za bonzambe te. Je vais te dire une chose. Au moni bino ba yebisa bino mabe na yebisa bino lo moko pasteur Soni Kafuta na pasteur Mutombo baza bana ya pasteur Ngunza mwana ya Edina Bala na le banga wakamba avec des preuves apôtre Ngunza au mon église kimbangiste na Bongolo université kimbangiste na Ngambo église à pasteur Ngunza apôtre Ngunza ezawana ozolandanga mama Soni Kafuta tant azote et pas pasteur Ngunza interprète Zaki Mutombo. Soni Kafuta tant azote et pas pasteur Ngunza aza évangéliste. Soni Kafuta le papa Mutombo azalaki interprète ya pasteur Soni Kafuta. Mutombo aza collègue ya Soni Kafuta te. Soni Kafuta azalaki interprète tala nazo bano makambo eza vrai. Apôtre Ngunza nazo pesa avec précision même dans ma politique na lobango avenue Bongolo université kimbangiste na Ngambo ya l'église ya apôtre Ngunza mwana ya papa Aidina Bala. Soni Kafuta azalaki évangéliste interprète c'est nani Mutombo Kalombo Mutombo Kalombo et pas Soni azamwana azali teke non oya so bimisa batu bebe na nzoto nzamba lokota batu na sa tomboli kolo wana tombo oya Mutombo zo sala les évangiles te ko bimisaka ba Thompson mukoni na ko bimisa pe ours église epanzala te abimisa pe lion te benga ngo jalousie parce que moi j'étais à Kin azalaki na limité na 7e azolo ba moi c'est la parole
Moi, c'est la parole, pas les miracles. Mais là, à comment on a des miracles fabriqués, ça, c'est pas la parole. C'est pas. Faut te la vérité. Où est-ce que les miracles étaient? Où Sony à Sala, quand Kenza Sala, Coutinho à Sala, même Inga, son fils, na Sala. Nabimisa Moutoumou, c'est les Kétété. Maman, Bible lobby na biso, hein? Bitumba na biso, c'est à Moulimo. Et ça, il y a un autre côté, Obimisa Tomiso, il y a un autre à Moutou. Obimisa Moussede, qui était un autre à Moutou. Mais non! Mais non, Moutombo, aux hommes de Dieu, avec tous les respects, Tika. Ponzambe, il est là en la colère, riche en bonté. Mais banda qui landa vraiment a mis des missions na osala na moni ozo na 2020 donc na moni okomi na moi ba respect belé tant ozo ba za préparation te ndenge ozo nga kino bongisa mais to za wana te tika to toutes nos questions l'église face à la politique et un constat et une question te et ça constat kaka et une question te plus de 30 églises avec ça. est-ce que c'est le passé bishop et c'est le passé ok pour na moni bande ko soigner et puis ba ko zonga ne oyo ndeloko e salanga mais tika na tout na yo bishop to moni église face à la politique président Mobutu alobi namoni na mboka na ngai ba église ekomi ebele bano ba ko bota église lokola mayebo partout ba te église asalaki neti atelemela ba église de réveil mais atelemela quand te simbaité tolandi papa Kankenza na habite soko landi interview na autre sala bayambiye alobi ke mutu apesi église de réveil mikanda à reconnaître bango ezali le président président Joseph Kabila Kabange ye mutu apesi valeur na église de réveil yango basaki nini ba soutenaki tomoni président la biso Félix Tshisekedi nde tozoloba tango ya ye kabio même azam ta église de réveil bien sûr mais non a fixé misu na ye na ba église de réveil te pour ça la bango likambo e komona na misu ya batu ndenge président Joseph Kabila salaki pour pasteur uti na mnona te uti na mnona pasteur Kankenza ex président ya ba pasteur église de réveil ay ba soutenir que pour yepe a considérer ki bango. Merci maman na motuna, c'est un papa, je veux parler avec beaucoup de réserve. Lelo yoso ki un criminel à côté nandaku à boko yibangai na ko soutenir yete azana identité ne les criminel. Donc l'église des réveils a existé avant le pouvoir de Joseph Kabila. Église ya papa Sony Kafoute ezalaki avant le pouvoir de Joseph Kabila. L'église des réveils ezalaki yenda pesi bango personnalité juridique ezalaki stratégie landa mama ezalaki stratégie diabolique ya Joseph Kabila pour être nansima ya ba pasteur à l'église de réveil azwa ba voix azala écouter azala suivi azala populaire mais en retour si c'était moi na place ya évêque général na fléchir te na demande nani ya salaki parce que archevêque Coutinho batinda kape nani Wivine Moleka député avec l'argent pour ressembler à Coutinho, archevêque Coutinho à Boya. Alors il n'y a pas la communion entre les ténèbres et la lumière. La Bible déclare sortir du milieu d'eux. Mieux vaut plaire à Dieu qu'à l'homme. Les lots mukuna yewana. À ce peu qui Olivier Lembe, à ce peu qui Kabila. Mais je bénis acte ya mukuna na ville à Kinshasa. Alors non, trop c'est trop. Voilà, je l'encourage parce que à l'obit trop c'est trop et j'en profite pour demander à papa Sony, papa Kankenza, na basal dans un mususu, bon rejoindre Mutombo et pardon, évêque général Mukuna parce que ce n'est que les imbéciles qui ne changent pas. Pour bah donner changer, bon rejoindre mais oh papa nani Albert Kankenza salagi, si c'était moi, nana salangude. Non, il y a ma kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie.
agence lisusu ndenge eza so mulongo kuna mpona zela susu mpona eza mambo mulongo te ye esi afuti mbongo kuna partir a poto biso tozoke korécupere biloko olia tika boyeko ye so mona makambo bongo na monte bato bapesi mbongo kuna bino bokerécupere biloko olia na agence ezalaka me yango ebandi mama leki na ngai yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupere biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduit alimentaire tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme ete bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogolia. Eh, maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique. Ah, Saint-Vincent, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Ok, merci. Toi qui m'attends, toi mais la moi J. Na Bishop Élysée, Tokoba toujours. Bishop Élysée, toujours na discours ya moi na mboka topé le pasteur évêque Kankienza au lobby. Ndenge na lanjo lobby awa kibatinda ki uvini mo le kanambongo po somba pasteur le bishop archibishop Koutino, notre papa dont je salue bisika kolanda biso na mami mi Koutino. Ndengo ti au lobby wana kibatinda kambongo. Mais tulandi pasteur Kankienza na émission basali ya lobby tete batu bakanisi la ba mabe président Joseph Kabila tikala ko kabate atikala opesa ba mbongo te. Basa nyonso banda ko sala ya tikala osomba mutu te apesa yembongo te ali mbongo Kabila te. Face à discours wana l'église face à la politique. Oui, nalanda papa Kankenza aloba ngope na Kinshasa. Tango en église zalaki na 12e rue na 12e rue résidentielle. Alobi na liambongo Kabila te, ça n'engage que lui. Et j'aimerais vous dire à ceux qui nous suivent. Moi j'ai été reçu par Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, il était vice Premier ministre. Okay. Non, vice-président. J'ai été reçu par le défunt. Comment il s'appelle? Vice-président Atika Bisso. Parmi les 4 vice-présidents. Okay. J'ai été reçu par le ministre. Même un chef de l'État, Sokwa Yambio, Ezali Ndenge Zalaka na ba présidence partout a coupé son enveloppe. Ah bon? Ministre Nyoso Sokwa Yambio a coupé sa yo enveloppe. Adowana. Il va payer ça été. Bon, ça n'engage que lui. Pour, je me limite là. Bishop Élysée a changé. 2020 tu as changé. Bishop a bongwani. Obongwani Bishop. N'a pas constaté. On même pas de Baolanda qui na 2020 bongwani non. Na bongwani te pas. Non, on a eu besoin tant que pendant que bongwani a eu besoin na tant que bongwani na 2020. Non, na bongwani il a 85. Na mbi Jésus comme Seigneur et Sauveur en 1985. J'ai 35 ans na makamba nzambe. Na bongwani le loté. Papa Kankenza. Ça veut dire non de changer quoi. Aza papa. Papa le bien zombongo te. Yo moi le bio papa zombongo. Bato yo papola na 2019 na 2020 Bishop a changé né. Merci beaucoup bandeko babolanda biso. Merci beaucoup Bishop azonga kin na 20 yo. Bozela zo ya kin. Nazo ya kin après le départ de Joseph pour année où la libération RDC. Le départ de Joseph Kabila. Azoki Mamboko Mboka Congo 2020 peuple congolais eza année ya libération ya mboka na biso
na batazolo milai banilotiki bazotika mboka na biso bainyenzi bazotika mboka na biso. Insulte s'il vous plaît Bishop. Ah ouais, insulte te. Inyenzi en français ce sont des cafards. Bango ba utu babenga bango ba cafards. Inyenzi ezaki na Kinyarwanda. Olobango nayoka kamuke amakuru. Mama toko taka lingala. Merci. Bango valeur ezanga tina. Ba ennemi ya Congo. Bandeko non ennemi te ennemi na zaka satana papa Élysée Bishop. Ennemi ya mutezaka satana bino ba passer bote c'est sous ennemi na zaka bato nzamba kiela. Écoutez, notre ennemi c'est le diable. Mais les personnes que le diable est en train de manipuler, ce ne sont pas nos frères. Ceux qui sont les personnes que le diable est en train de manipuler, les Rwandais, Kagame, il a tué, fait violer nos filles, nos enfants. Et moi, je vais appeler Kagame mon frère. Ça, c'est une insulte, c'est un péché. Merci l'église face à la politique. Tokomiko Kita, Tikato Tunayo, Papa Bishop, Bandeko Bakufi belé na Est. Vraiment, bato belé bolo barango, bolo bango na ba etando na bino, mais ngana vivra parce que je fais presque Est. J'ai été à Beni, à Bukavu, j'ai été partout, Goma, Kisangani, Nyanya, place na nyonso tout ba zone rouge wana nga na tambola yango, na mona koma bazo kokima na bazamba bazo kita babo mabango. Je vis le mort comme ça na maman Mariam le sait, na papa Moïse Mpiame na Beni, comment on a tué les gens, ba etanda bango ba yana bango na commune, ba tandi bango na mabele boye na koka kotala te na koka kolia te bino voilà mutabomisi bango Joseph Kabila et Kagame. Non tout na question s'il vous plaît. Non tout na question na question le bataille verset biblique papa Bishop. Alors je vécu tout cela comme ça. Yango zomona ke to sala même album oboyo kaka na bo finga ka trône. Ceux qui na sala ka trône ba comprendre message on na pesa na trône te. Parce que j'ai été à l'est du pays, na tamboli kuna nyonso tout na nyonso. Mais makila bato tangi. Batu bakufi. Yesu Masiya aki po kufela bato. Yesu Masiya aki po sikola bato. Mais tout le monde va passer à l'élo na kate l'église balobi ngala kokufa po na bino te. L'église face à la politique. Qu'est-ce que l'église a fait? Vous les hommes de Dieu, non généralisé kolongola yote na kate. Qu'est-ce que vous avez fait devant ce mort au bakufi? Tozo mona baya mokil baza organiser, bazo reconnaître ba rossi timango bakufa, bazo reconnaître. Mais qu'est-ce que l'église est ça la kaka koya kaka? Qu'on soit peuple de Dieu, ici, on a salle pour la qui s'abattre. Moi, j'ai beaucoup de gens au sein de mon église. Qu'est-ce que l'église fait face à bateau Nyon surtout? On fait 12 millions. Sous 12 millions, qu'est-ce que l'église fait? Merci. Maintenant, je donne raison à l'homme de Dieu, l'archevêque Coutinho Fernando. Avant que tous ces gens puissent mourir, Archie a averti. C'était l'apôtre. L'archevêque, c'est un titre apostolique. L'archevêque a un ministère apostolique. Okay. L'archevêque, c'est un titre plutôt ecclésiastique. Mais il a un ministère apostolique. À l'Obaki Ango, avant l'Ikambwe Koma, la République est en danger. Sauvons le Congo. Et si nous avons trahir, et ça limbisa bango, à l'Obiang Papigene. À l'Obaki Yango, heureusement, aux Alaki Kuna. Alors, Moutuloko la Kagame. Ba Joseph Kabila, ba Boma, bazo continuer ko Boma. Hitler africain, Paul Kagame, auteur ya génocide ya Rwanda, auteur ya génocide ya Congo. Batuwana ngana benga bango mes frères. Qu'est-ce que signifie frère? Frère azali mutoyo bozo partager na ye lignée moko bozane na lignée moko na descendance moko bozo kabola na yepe idéologie moko bozo na ye na vision moko. C'est ça ton frère. Na kopesa ngo na Bible. Pour tout ça na Bible là. Et tu na fongola na mémoriser 200 passages bibliques. Non, Jésus azoteya. Ba yebisie. Ton père ta mère azali banda. Tes frères et sœurs bazali banda. Yes alobini. Mon frère, ma sœur, o bazo kaloba na nzambe, bazo tchango na misala. Mais maintenant Kagame ni tue. Ils ne sont pas nos frères, ce sont nos ennemis. Baza ba disciple à Satan. Baza ba disciple à Satan. Jésus le dit, oh frère nanga, sœur nanga, oh azo kaloba na nzambe.
azotiango na misala. Alors tolanda parole de Dieu, tolanda parole de Dieu, tolobaka te que oh c'est biblique. Et c'est par là que moi je suis fort étonné. Certaines personnes basa pe la Bible na maboka lobi c'est biblique. Qu'est-ce que signifie c'est biblique? Na tout la Bible basa na qu'est-ce que signifie biblique? Parce que na Bible a maloba Satan ça, ma Bible a maloba Job ça, ma Bible a maloba bato ezali. Moi je dis c'est la parole de Dieu. Parce que quand Job avait dit Dieu a donné, Dieu a retiré, ce n'était pas biblique, c'était la parole de Job. Moutarokouf à l'âge de 70 ans ou 80 ans. Mais le nom comme on a pasteur, monsieur serviteur de Dieu, monsieur, à ça une église, Moutakouf une église, non, 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 c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bakunda, baboti. Ce n'est pas yomoboti, okunda moine, mais aussi la Bible, c'est biblique. Qu'est-ce que signifie biblique? Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Il y a aussi la parole des hommes. Tant la Marthe le bien que ezolumba solo wana parole nzambe to parole ya Marthe et dire que c'est la parole de Dieu le bas dans les écritures c'est la parole de Dieu. Alors basal nzambe église de réveil a failli à sa mission, a échoué dans sa mission. Je suis clair et c'est une vérité pour ceux qui en 2003 général Soni Kafuta, Albert Kankenza, Mutombo Kalombo, Mukuna qui vient de nous rejoindre après 16 ans. Bazala Kasima Yakutino, Kabila Sakima. Bishop Elisée, tu comme na souka émission na biso, tu as une rubrique moko vrai ou faux. Est-ce que vrai ou faux c'est que papa coutume disons papa na biso avec Mukuna zo sala zo loba aspect wana bimisi lelo ezali aspect ya eza vrai eza katina ye azobimisa aspect vrai to eza nango aspect moko boye mensongère azolinga bapese moi tartine na gâteau to pe mwana mboka Félix Tshisekedi acha eka. Est-ce que ezouta na kati ya motema vrai ou faux? Attends, je réponds en tant que serviteur de Dieu. La parole de Dieu déclare c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui. D'une part c'est vrai. Ok, merci. Je dis bien d'une part c'est vrai. D'autre part c'est à vérifier. Non, d'autre part il appuie son frère Félix. Merci beaucoup Bishop Elisée. Vrai ou faux qui lobby pour le lot déjà tout ça na yo lobby aux huit téléphones à mwana mboka Félix Tshisekedi était okita Kinshasa yo le bureau kita tant mwana mboka Kabila kokende mais Félix abi kita kaka lelo to lobby oya sécurité na yo ezali. Vrai ou faux okokita po ke ko continuer musala na ya nzambe o abandonner politique? Nakokita te. Nakokita te pe bon manger. Félix n'a pas l'argent, nakokita te. Félix a pas nini? Il n'a pas l'argent. Président de la République. Mbongo bazo yiba wana les biens mal qui ne profitent jamais. Bazo yiba na caméra mbongo à l'état. Mbongo ya ye moko azana azwa. Vrai ou faux Bishop Elisée ote ya pe mwana mboka Moïse Katumbi? Ah oui. Na te ya bango na ba conseiller na ye spécial Salomon Idigalonda. Natinda bomba message nanga na WhatsApp. Lo banzambe penza bazui. Mais na te ya chaque jour na WhatsApp. Bango bandima que pasteur. Ba benga kanga na komba bishop. So la solo na président Moïse Katumbi abenga kanga te ke yo combattant non. Abenga nga bishop Monsal na Nzambe. Bonne année na bon. Souhaitenga président Moïse Katumbi a outre souhaitenga bonne année. Son conseil spécial et politique a outre souhaitenga bonne année. Na mo enveloppe yo ba mno soto so na mo konjaza na mo enveloppe. Na téléphone ezali comme enveloppe te. Na boyiti na wanga na raté na liaka mbonga président Moïse Katumbi non. Soki likambo ezali na bengi bango batinda na enveloppe. Ce n'est pas matin midi soir non. Na liaka mbonga président Moïse Katumbi en tant que serviteur de Dieu et celui qui n'a pas soutenir bango. Et le but est que on va dire qu'à bosser à bon robe mandia aussi ça peut valer na musal na Nzambe. OK Lilo Basuka Bishop Elisée et puis numéro de téléphone. Merci beaucoup. Na EBC église boye. Année oyo. Tozala na bolingo. Pour Nzambe biso to ndimela nature na eza bolingo. Bible le dit Dieu est amour. Basal na Nzambe, bana na Nzambe. Bientôt Jésus revient. Et sengel toza na bolingo poto sikola mboka na biso.
Bible, c'est pour la liberté que le Seigneur Jésus nous a délivrés du péché, de la mort et de la condamnation. Dans la Galates chapitre 5, premier verset. Alors nous ne pouvons pas accepter, Jésus nous a délivrés à la croix il y a déjà plus de 2000 ans, un petit pays comme le Rwanda, manipulé par certains Congolais et certains serviteurs de Dieu, barandre biso na boumbu. Tout le monde a une image, mais yo mona na miso na est. Alors c'est inacceptable. Basal nanzambe muku na moi nazo féliciter yo. Le général Sonic Afuta, Oza Papa, évêque général Kankenza Oza Papa, n'a pas serviteur de Dieu ne se bon rejoindre. Kabila Kosala bino lokote, akoboma bino pété, bon rejoindre évêque Mukuna, bon le bâté, honnête yem talobi à motoko kendete. Et l'autre salamaka en 2003, archevêque à lobi sauve le Congo, toko kendete pour yem talobi en botika babilo kwana. L'heure est arrivée de libérer notre pays de l'occupation rwandaise. Ce qui bobo nabino, la parole de prophétie est bini 2000, donc 2020, en anglais, 2020, on les a libérés. Bible le bien, Dieu ne laissera jamais de coupables impunis. Ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Celui qui tue par l'épée, paiera par l'épée. Kagame et Joseph Kabila, Bokomi Nasuka, église des réveils, au monde le lengue évêque Mukuna Sali, Batouba félicité, bon rejoindre pour bon la image à ma bé à l'église des réveils. Pe église Kimbangiste, Botika, Oyebozali ko soutenir ba dictateur. O Kimbango à Lobaki, 4e président Joseph. Bon, so Kimbango pas Lobaki pour la Félix, un tricheur. D'abord, ce n'est pas Kimbangu qui est le fondateur de l'église kimbangiste. Lui n'a pas laissé l'église. Donc, tout c'est la bonne moko, tout c'est la mboka. Merci. Numéro de téléphone? Oh, mais vraiment, on peut ce numéro. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était la Bishop Élysée, depuis Afrique du Sud, aux alliés à Djobourg. C'est ça. Donc, avec le Bishop, tu as même malamu na ndeko Jéhu, à l'apôtre Jéhu, na pesi ba mbote bisiko zali. Marlène, ba mbote zali, ba big salutation à papa Guy Labala, maman Lauriane Labala, ba on est bayambi la princesse de l'Éternel, l'humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste. Député quoi, tant que tu banda ko ba ketoza présidente du Parlement céleste, maman Janine Mabundi na ya quitté. Nana qui était présidence ya parlement ezaki kana ba mibali mais biso tonal ba que présidente ya parlement céleste lelo maman Janine Mabunza ye. Merci beaucoup na ba pasteur nyon surtout ba sala nzambe nyon surtout ya mboka na ngai. Merci vraiment na bandeko nyon surtout ba lingara biso maman Made Kebani depuis Londres, maman Betty Kokeleya depuis les États-Unis, Nekab ma sœur chérie depuis les États-Unis, maman Fouran États-Unis, bandeko nyon surtout vraiment ba big salutation sans rival, ba salutation na yango yo. Ciao. Problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Et alikambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Production vous présente la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous
massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse.